Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika, mboka na biso bandeko ekongeza Afrika, ebohuda na koko yango biso balakoko kusangana ndozala bomako kodozala ndakisa na Afrika na biso. Mbote na bino balandi ya vamu television pe mbote na bino banso baibomesana lisusu kopesa tango na bino na etanda bonsomi oyo wapi e ya pena pona kolamusa makanisi na bino baindo mingi penza koluka bolamu ya baindo bisika wapi kokoso ezali bakoka bongo kozwa kotali sango na bakonzi ya mboka pamba te bakonzi ya mboka bangonde bazali baibako kumbaka bongo solution na mikakatano ya population lokola vuvamu television na bolingo ya population na eno bolingo ya baindo etela kibino lisusu magazine oyo wapi ezali bongo mboka na biso o wapi tolekaki awa nanu na biteni biye o biseka biye biso to telemi pona koya kolakisa bino lolenge kani bukanaki wane selaki ko bukana na mbula ya le 12 na butu ya le 12 ko bima le 13 décembre 2022 o wapi nzela oyo e bukanaki esalaki penza ba dega makasi ba tubakufaki tolelaki toyokaki solo tokitaki na biteni biye tozwaki bilili totalisaki bongo na leta tomekaki kotalisa pe boyokaki ndenge bandeko balobaki solo équipe oyo eza kokita sur le terrain pona kolakisa bongo na leta na biso pe bongo na bakami na biso banso maye maza koleka na mboka na biso mingi penza ezali pona ko sala ete bino na biteni bino bozali boko kabongo ko porter solution na bandeko baza kolelaka tango nyoso solo boyebeke na ma émission na biso oyo tozali oya mboka na biso ezaka kate biso moko toze équipe mobimba wana tozana nengo landu zola tozape bongo na ndeko bazonza o wapi pona lelo tokozala mibale kasi boyebeke tozala kananu misatu moko na biso bisika bazali nengo landu kimekotela bino pamba te bazotungisama Nengwa Banzonza. En tout cas, to ebite to zalaki na bino dernièrement awa na SOS, to lakisaki bandeko, to mekai kozwa bilili bandeko balobaki ndenge nini passe komelaki bango, lelo to moni l'état to ebite za l'état eza mutu moko songolo oyo ayena biteni oyo pona koya ko sala oyo to zomona mwa changement muke. Esali bino na ndenge nini? Matondo mingi ndeko kikula pona biso tant to moni boye, esali biso no esengo. Malgré notre habité pour biso doza babita ya mayote mais comment na kande babwaki mabanga boye esali biso déjà esengo to ebité ngana yo tozaka ate photo lukasko babita o bazaka na mayo batalisa biso mabanga oyo eza gouvernement ndenge balelaki na émission oyo eleki to salaki to eza mutu moko na souci ya quartier na eto ya avenir na yende abwaki mabanga oyo aha mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika, mboka na biso bandeko ekongeza Afrika, ebohuda na koko yango biso balakoko kusangana ndozala bomako kodozala ndakisa Afrika na biso. Bana Congo tozala mayele, bana ya Afrika tozala mayele. Oyo abumi Congo eza congolais, oyo abumi Afrika eza africain te. Soki lelo Afrika eza na pasi, eza pote mindele nde bayena yango. Na mayele ya mabe bayana yango, makambo ya mabe bayakana yango. Oyo eboti pasi ya en Afrika, bana ya Congo tozala mayele. Mindele balingaka Congo makasi, kasi balingaka pa Congolais te. Mindele balingaka Afrika makasi, kasi balingaka pa Africain te. Tika biso moko tolingana, bana ya Congo toyokana. Oyo wakotonga Congo eza Congolais, oyo wakotonga Afrika eza Africain. Mokulu koswana tina te, kowela na bokundi tina te.
Afrika nano ekomi libre te lipanza na biso bapesa te soki bana Kongo tosangani te Afrika mobimba ekosangana te soki bana Kongo tobongwani te Afrika mobimba ekopongwana te Afrika na biso ezozela biso kopesa yango ndakisa ya malamu Kongo eza na mosala monene ya kopesa ndakisa na Afrika bamboka nyonso ezopanzana bamboka nyonso ezokabwana yo pe lisusu olingi opanzana o Kongo motema ya Afrika lamuka elikia ya Afrika sosola luka koyeba nini okokumba na Afrika politique religion science nini kote lobo paya eleki na Afrika. Voilà, ndeko na biso aza mbote ndeko. Bonjour. Comment na bino na ndeko? Je m'appelle Obed Mayumbo. Ndeko Obed Mayumbo, oza habitant ya Mayo? Oui, je suis l'habitant de Mayo. Oza habitant Mayo. Voilà, tozalaki awa dernièrement tomonaki ndenge nzele katanaki, bandeko balobaki, bino nyonso bolobaki, tokolika mongongo na bino eyokani? Bon, premièrement, nous sommes la population. Nous sommes le peuple congolais, nous avons un dirigeant. Et ce dirigeant-là a des institutions où Apessa Batouba gérer. Premièrement, tant qu'on fait salami, il faut savoir la cause c'est quoi. Cause où est provoquée Babiloko au surtout Ezali Nzela route numéro 1 Yamatan. Apessa qui va ingénieur chinois basa misala, ba no sa misala na négligence. Pour ça qui on a négligence c'était même Babiloko linge ko maté. Baozo fongoli terrasse espace musu batiki une famille robeta et au sanini et au panzana mapango eza pa mapango beso so koti na lupango mo a Roma prince une fois là on est salami eza incompétence to banga ka ba chinois to ni soki mutakoki musala akokite baloba kitenga na kokoko sala te mais cause eloko non premièrement ndenge nga na yebeli ndenge za mwana koto na be vraiment tselekeli cause na ngeza bato yo babande ko sala ba terrasse wana ya prince ne mai et profiter et kokota to yaki ko sala moi ko sunga moi taka biso ba jeune ya mboka to ko sunga ba jeune to sunga ba jeune ya mboka ne to za biso bana karate to banyo bongisa awa mituka pe zongaki biso na force na biso la population de ça na habiter à Mayo to ko kana biso yango te to senga intervention à l'état mais to moni bazo sala déjà misala yango to moni babandi eza nani mutaosa eza à l'état te eza ya na biso oyo basasa mo position yango bazo sunga nde po bayebi kenzela oyo ba mama banyoka ba msusu quartier msusu sa kuna na kati na ti bo mona so botali na kanga mo ba collège ali koto ba collège ali ba comme la système afuti mbonga sombi koli na côté quelque part afuti mbonga moto ye nango awa ale mbonga moto msusu afuti na porteur akati kuna. Ça fait souffrir. Peut-être maman qui n'a fait 50 000, mais la transport a pas dépensé 20 000 ou 30 000. Et ça, là, pas cité. Mais ce que nous demandons, premièrement, je vais demander à l'autorité morale, à l'autorité, le président, son excellence président Félix Tshisekedi. En tout cas, je demande vraiment, je vous en supplie, papa. Je vous en supplie, papa. Intervenir à ces cas parce qu'il y a tant de maisons où il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie ici. Si vous négligez, ça créera un jour une grande conséquence peut-être et comme on dit qu'il faut être là et pas na bino ba kontamboka. En tout cas moi message nazaki nango pona bino yango wana. Na quartier awa. Na koti na quartier depuis 2000 ans. Mbala na ngai liboso na mona événement ya boye. Na vi na ngai pe na mbala liboso. Na nti ba image bino mo bozo mona. Na image bino mo bozo mona modeli. Ba ninga ba kufi bana ba kufi ba jeune fille ba jeune garçon donc événement moko epesi pasi mingi awa na nzela ya Mayo vraiment ba konza mboka boyo ke la biso ba surtout ba mama boyo ke la biso mawa papa na biso président boyo ke la biso mawa vraiment bo sunga biso mbangu pona nzela oyo papa po longwa awo katanga mbukuna eza pasi ba ninga msu ba otambula na konguluma eza kitoko te papa ko kita pasi makasi papa tozo vivre na pasi mai pasi donc nyose komi pasi makasi bosunga biso vraiment
boya oseku na nzela mayo mbangu penza pona kosunga biso. Voilà, nazali occupant ya mabele na mayo pona na sombi koto eza passe biso batoto vanda ki na ville ovandi na bandal oyo kosomba koto po espoir ya vie ngaki ezala mais tozonga na makambo oyo ezali kozongisa bato na village puisque omoni nzete oyo ya kurao soki yango pe ebenda yaki kino singe katani tunga tozala penza na village po tozangi déjà mai so tozangi kuringeza passe problème oyo ezali awa bakonzi baye bango stabilité ya route Matadi ezali nzela oyo. Nzela oyo eketi nzili brasserie. Ekoki pe ko désengorger ba embouteillage ezo za na Kinshasa. Po soki oke tout droit Kimwenza gare. Na Kimwenza gare okozwa nzela ebimi msiyomba moko na nini na okuna babongisi na nzela nini ya c'était verté ya oh nani ya jatini babongisi kalami te ni ya makala kuna bo le destin. Nzela wana. Donc nzela oyo ekoki ko longola flux ya embouteillage na kati ya nini ya nzela nini ya Delvaux. Bakonzi ba ya ba volonté puisque oyo ezali route secondaire. Tango eza déjà au-delà ya 10 km. Eza sur ya nini te ya OVDT. Eza office de route ni fosa musala awo. Ndenge basana route Matadi. Ba ya pe basala awo. A ezali te ba zelo nde batia na libulu. Ezo senga mabanga. Et en plus déjà ma ese mi pese lango nzela. Ba kanisa na kosala ba caniveau ba terrasse ya nini oza kwa ba tio wana ya minene umoya ya mulai ya mutu ba kundango na se mayele kakanase mabelezo ngana normal parce que déjà nzela ndenge ma emitié déjà ba devia kama ite ma ya se mpese déjà nzela question zalika ka ko canaliser ba respecter ndenge moko alingeli mais stabilité route Matadi je le répète route Matadi oyo ezali na nzela oyo bomoni kala mo muke salemia soki ndako efungwa maki nzek route Matadi tungato za déjà nini coupé merci. Mbote ndeko. Osimba micro te mbote. Mbote ve. En tout cas tomoni bino boza habiter mayo. Na habiter na bote Matadi mayo banda 2003. OK, depuis 2003 boza déjà awa bino moko bokoli koto boyebi ndenge ezalaki. Alors tomoni awa e pasukaki kasi tomoni mwa misale ezo salema. Misale eza l'état to ezande mutu moko son. To buna ndenge na biso ya l'état to sa so ya l'état me desile kala. Aba pe ndino so kufa ebele. Là on a dit na beda inani na sokola no te po ba chuda mali kata na yatala ba chuda ba bo kuna. Voilà, sikoyo bosenga na bino eza nini? Te ba bon sala ndilo biso fo premier ministre fa kitande ayo tandilo ba bon saso ndila. Ne ba cheboye papa eza kaka pasi. Eza kaka pasi. Pasi na koloba nini? L'état za wapi? Po yende l'état za nzambe balobi nzambe ya se. Likolo nde nzambe na sende eza l'état. Ma responsabilité na bino yo l'état. Ozwa obwaka ou bien il faut oza wana po aider peuple. Kani peuple yango ya maloba ou peuple yango isoki itolembi eza personne boyoka personne. Mbote ngao nazali kamiwa oloba te makolo pasi biso ba mama ye mokonza mboka yo kana mawa talanga yi mama nazolele pai na ye tozolela nzela makolo pasi koto bakuluna bakomi ko batama foto wela l'air ya kozonga mbangu na ndako pona nini ba kokatanga lichette nga mama obimba boya ya solo vraiment ye mokonza mboka yo kamawa nga naza mukolo na bote 1963 le 25 de mois 63 ayo ke la biso mawa abongisa ka nzela oyo sima pra otala mai naza suna likamba koloba te ka likamba na obakisa kutu yango. Merci beaucoup ndeko na ngai awa penza to lendi po boyaka ka boy bozwi ba image eloko esalema te bato tu bayaka ka bazwi ba image boy bakei bozwi ba image boy bokei bato amayo bazokufa kaka tala degré ya érosion nde tokomi awa ata mpona komela mai tokomi na problème nzela ebebi tala bamama nde banyokwama awa mpona koleka bamama mikolo bazomona pasi na makolo ata mpona komatawa bamosusu mama moko akoya kilobi tina kati kuna vraiment ata biloko na bino boye bozwi ba image tolembia parce que bosala eloko te biso toza bato toye kozwa mongongo na bino po soki bino bolobi ata bolobi bobandi koganga ata moto aza na se kuna akoyoka bino te mais soki bolobi na ki wowolo oyo tango bino bokoloba
nde leta akomona mokili mobimba pe koyoka lokole koyoka donc mongongo na bino evimbi biso toyaka kaka kozwa mingongo na bino lokole eza mike to vimbi sango to komisa ngo minene po leta ayoka bino ikundela biso mwa mabele o quand même esunga biso pona passage parce que liboso ezalaki même ata moya koleka awo ezalaki te mais bozo sepela bakundela bino kaka mais bozo bosana ke soki mbule noki lokole eza bazelo ekokende ekotiola kaka mais souci na biso ezalike bakonzi basunga biso pona nzela oyo parce que moni nzela oyo ebandi awa te soki basaleli biso nzela oyo ebima même ata tina kimwenza justement kutu même ata tina njili brasserie nzela oyo ekisekenda soki basaleli biso yango donc ekozala esengo na biso en tout cas tokosepela makasi ke kotika biso boye pena tozosouffrir makasi talaka boye ba incendie oyo depuis esalema mai eza te donc tokóma do na ba difficulté makasi na transport même ata mai biso ozalaki na se boye me mbula oyo ebeta boye suite ya compagnie oyo asala so baterase na bango wana batika bamabanga kuna mai edeborda ekita awa ti na se boye ngai nazalaka mporte na mai na kanisa a 100 metre nde nakenda kosimba kol wana tangu na bendani mesa moko eza olandanga na nsima eleki ekwei na érosion lupangu nanga nyonso ekende na érosion donc nazotambola boye naza na pasi heureusement ke lelo bakisi nanga na tiki yango heureusement ke bakisi nanga na tiki yango natambola na bakisi makolo soki ba genou ezosala nga pasi donc il faut na même kisi asala partout les moyens que bato mayo bazala na facilité ya transport ya mai po biloko wana nyonso ekomi pasi tala banda na désiré wana koya awa na entrée ya mayo il faut zwa moto mutuka moyen kendeti na mayo ezate okiti awa libulu oyo ke wana nde ozwi transport okay. Komo na ngai Messi Mambenga. Oza habita Matadi Mayo? Très bien naza habita Matadi Mayo. Tomoni bino oza na esengo to ebite esengo wana eza po babwakeli bino we babandi déjà kokunda libulu to eza esengo nini? Bon, esengo parce que namoni bino. Eza pene esengo nzela te soki pona nzela lingina za nakanda. Po bino komona bino boza lokola 5e personne boya ko filmer libulu oyo banda érosion esalema. Esengo eza te pona nzela parce que pona nzela oyo tozo pene makasi kolongwa na désiré ti okoma awa donc to dépensaka d'abord 1000 francs et kolongwa bisika libulu e bandi ti kuna bisika to kiti fo futa 1500 na moto ozomona donc toza na difficulté ya nzela et puis bisika toza awa bakonzi bavandi awa soko tali awa liboso na ngai eza na komanda avandi awa donc libulu eza liboso ya komanda ozola na ngai ata solution moko ezozwama te komanda kutu te na lo mabe me général ozolanda yango elupango na ye mais libulu pe yango oyo eloko moko ezozwama eza te comme solution ozolanda donc po soki ezalaka mpo na nzela na lingi nazala na esengo te alors toyebi te tosala marche mpo bakunda libulu oyo tosala nini alors eloko ya mokuse na koloba ebele te tosengi na mokonzi ya mboka ok nazomona caméra et yango mpe ezofilme nga bien nasengi na mokonzi ya mboka en tant que garant de la nation akipe oyo eza ligne numéro 1 ezobokola Kinshasa mobimba toutes les 24 communes ozomona donc soki bakundi yango te donc espoir na ye mpe eza kote oyo kote toza na Congo central nzela abimelaka yango oyo nzela mpe akotelaka yango oyo alors soki bazwi solution te toyebi te ekozala ndenge nini awa tozokota avril kala te c'est un peu ça mama omoni makambo oyo totiki nyonso na maboka nzambe lokola ye président alobi atika mboko na maboka nzambe asala po toleli mayo baleli mbula na mbula oyo kaka te soko oke boye bandako ekota bato bakufa ndenge eza wana soko oke kuna okokuta ça ne va pas ebela bato bakimi bandako ebela bato bakota na mabele likolo ya berosion eza na mboka lelo toza déjà le 18 etikali mwa mikolo kotanga tokota avril bambula ya avril ezalaka ebetaka lelo ebeti lobi ebeti lobi kuna ebeti lobi kuna ebeti lobi kuna ebeti
soki neti l'État a koti pena makambo te na yebite population à côté kozala ndenge nini baza pena satisfait parce que ata ndenge bazo bwakela bango bazelu boye eza kaka bazelu soki mbule noki ekokende nango biso tozokoba toyaki kaka kosala mosala tozwa oyo bandeko na biso bakoloba omoni ndenge basala ana badia dingi awa na dimez lokola kuna po basala kuna falaki batu baboma na kuna po basala nde balinga pe batu baboma na bauta kokanga nzela kwa yanke bayo sala eloko ti lelo bochela batu terrasse bazelo eza na ngwa assurance te potang mbule ko o poto wa bambara batu na se apa bochela batu terrasse place ma ezo utela ekota boye po batu bazana kimia taneti ndako boye zo kena oka ya bola faka boye so boche terrasse ya batu ba o batika la tandamu bako bika ti bolika quartier mbekende po boya ebela batu bakufia elo bebne lo te ya solo wana o ngana oloba boya osela biso kanzela bocha terrasse tovandi na mayo na minute mayo ekufi kokufa ya mayo oyo ti terrasse ozomono oyo telemi awa bit eza prince principal nde esali biso boye mais ti lelo leta azobongisaka akuna po kuna ekotisaka mbongo koto bato bakufaka na bango esika ozomona terrasse na suka wana place ezalaki barrière baolokota bibembe na mbulu ebetaka ya le 12 décembre wana prince na bango likolo epasoli donc eboma kutu ya donc eboma te mesala sabotage l'état amona mokili mo mala ba télévision ba mona kango elobela bango eloko te yaya elobeli bango eloko te toyebi te tokende wapi po bato bakufi ba responsable bazala bana mike bazala donc position na position bazala kawana l'état sepela kunda na yebi bembe tala neti ndako modèle abo papa akomi mukole se azwa pension litomba nini ndako na ye echola l'état zomona or libulu oyo prince ndem te provoquer ango biso zaka libulu te maona biso zaka bieto zakina mai to zana courant singa courant na minute tala ka ndenge zo te panase wana de côté o loko tozalaka batu te tozalaka ba nyama po l'état loko abwaki biso po ebike tozaba nyama tozaba batu te or nzela na biso ezalaka bien papa tozaka na problème te ami tukele kati kuna mai na minute tozana mai te tozana mai te na minute tozana mai te tozana mai te courir comme neti ba mela courant te ba mela mai tozo vivre na condition moko très difficile ba kuluna ba komi ko kale biso na nzela awa pona nini ka libulu ekatanisi nyonso wana elobela leta eloko te déjà bibembe mibale bazwi awa leta ezolobela eloko te papa posa na biso eza nini basala terrasse soki basali terrasse ebwaki nango na rivière wana tokozala kimia alors ata mwa ndako ya papa oyo etikali papa mokolo ya pension oyo abika amonaka yango ata na miso leta yoka mawa ma eza te courant eza te terrasse eza te toyebi te so tosala ndeni na yango mpo na ngai nasengi leta aya babaka bazelo te ba mwelo soki ekoti ya ebele mwelo pamba na kanisi ma mbula soki aye akoka kotindika mwelo te na yebi te asunga biso terrasse makamyo so ezala bien mukena zaki na mpona koyebisa leta yango wana atala biso merci tozwana nu papa na biso aza mbote papa mbote papa na biso osimba te biso tozosimela bino boza ba chef biso tozaba na misala na bino voilà boza ba habitant ya mayo oui tozaba habitant ya mayo mais problème tout ça na yango toza vraiment c'est que babingaka na lopoto état critique catastrophique totunga bandako totia ba locataire mais toye kokoma tout ça vraiment c'est que babingaka ke moyen ya kosala eza te mai ekatani bandako ezindi bato bazokatisa moyen ya kosala eza te biso tovote mokonzi ya mboka Faci tovote ye tovote ba député ba légère to voter Babazi Lolongo, to voter Batwebele. Mais en ce moment, toujours qu'il y a une période électorale. Mais bango baza wapi, na chef de l'État to voter ye. Tela ndenge mayo ekomi. Tela papa o a eu passion, mais à ce moment là qu'on a yezozina. Mais président de la République baza wapi. Et à cette période, il faut kaka marambo ya kobuka banzela, ya kobuka ba kioske. Mais la route yango yo. Awe ezali kamba ya kobuka ba kioske te awe ezali kamba ya nzela nde tozoluka mokonzi ya mboka gouverneur ye aza wapi gouverneur o tozo benga gouverneur lelo bazokende kobuka ka ba kioske na banzela mais nzela yango biso population mai eza te courant eza te ba locataire ba bimi il n'y a pas moyen ya kosala comment nous allons vivre est-ce que vraiment mokonzi ya mboka Faci Beton to vota ye et puis tozokende élection
est-ce que vraiment na période tozosanga mai bato bazotoka mai musika nde tozosenga président de la république gouverneur ya province ya ville ya Kinshasa Chantini Ngobila tobengi vice gouverneur oyo azokende kosalaka jekoko mais toujours na pasi awa papa tika ozokende kobuka ka banzela toza na pasi awa aha mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko mboka ya Afrika mboka na biso tondeko ekongeza Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana tozala bomako tozala ndakisa na Afrika na biso. Bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele oyo wabumi Kongo oyo eza Congolais te oyo wabumi Afrika eza Africain te soki lelo Afrika eza na pasi eza pote mindele nde bayena yango na mayele ya mabe bayana yango makambo ya mabe bayaka na yango oyo eboti pasi yawa na Afrika bana ya Kongo tozala mayele mindele balingaka Kongo makasi kasi balingaka ba Congolais te mindele balingaka Afrika makasi kasi balingaka ba Africain te tika biso moko tolingana bana ya Kongo toyokana oyo wakotonga Kongo eza Congolais oyo wakotonga Afrika eza Africain mobulu koswana tina te kowela na bokondi tina te Afrika nano ekomi libre te lipanda na biso bapesa te soki bana Kongo tosangani te Afrika mobimba ekosangana te soki bana Kongo tobongwani te Afrika mobimba ekopongwana te Afrika na biso ezozela biso topesa yango ndakisa ya malamu Kongo eza na mosala monene ya kopesa ndakisa na Afrika bamboka nyonso ezopanzana bamboka nyonso ezokabwana yo pe lisusu olingi opanzana o Kongo motema ya Afrika lamuka elikia ya Afrika sosola luka koyeba nini okokumba na Afrika politique religion science nini kote lelo bopaya eleki na Afrika wana eza kaka bazobwaka nde bazelo mais neti nga nalobi na télévision deux fois yango nalobeli na likambo eza likambo muke ndenge botika kaka boy papa tonyo kwama to sufri nanu na mai to sufri nanu na mai premièrement oyo ekomi na 200 oyo ekomi na 200 bon mai ekomi na 200 opile ekomi na 200 bidon ya 25 litres ekomi na 1500 francs ka bidon apamba ni ozwa moto yoka souffrance to sufri nanu hein bino bo ese bozana souci ya batu bia bozana souci ya batu ti bo biso pe tolongwa te po biso déjà tozwa bandako awa tokozongwa awa te mais ne élection yango ezokoka pardon bo yana so boye awa na libulo te nzela eza nzela moko eza kende ti matadi nzela oyo eyebani makasi hôpital penda hôpital ya l'état eza awa papa biso bo sala biso ndeni biso toza ba Rwandais te tozande ba Congolais bakuluna pe bamati pe na mayo apartia libulu oyo bakuluna bakomi ebele hein bakuluna bakomi ebele papa bo biso tande tuti musala tolembi tuti ngana uti musala tande na otambo makolo voilà hein na otambo pe makolo pona nini ese ngaza 500 francs pona matabu moté komi a combien hein papa bolobe bo kotande na mayo botika ba avanti bobwaka o eza ba avanti kala tolembi nano o eloko osala ka bosa soki 2 mois awa yango bosala kaka boye eloko bosa ba avantieza botika ba avanti wana boyande bosala libulu oyo mbangu so boyete o moi so boyete bo fana na bino mais biso pe toza isu ba Congolais te bo katande loka prince sili na fiki bo oyo soki bazali ko bwaka boeza assurance te parce que liboso babwaka tango babwaki batiki kotika batiki après ça mbule beti lisusu ekati lisusu ndenge ozomona libulu a munene oyo
libulu omunene ozomona bakata donc à partir ya mbula ntango ebeta mabele nyonso ekiti. Alors eza malamu te ntango babandi boye fale bakontinue kobwaka mabanga so ntango baboyi mabanga baboyi mabele wana nde eza bien omonake no place ekomata. Mais au fur et à mesure bazotala na même journal lelo ata eloko moko esalami te. Mais siko soki kende eza kaka boye tokosuka wapi Matadi Mayo tala ndenge ekomi nzela ezalaki malamu ye awa ozwi mutuka kobana Matadi Mayo ti Matadi Kibala. Mais lelo soki otali eza mawa owiti kuna na ozwi mutuka kuna musu moto okiti kuna après ça okati kote we makolo kokati pe makolo awa eza problème bamisu bazokweya na kati awa eza kitoko te. Donc l'État on dira s'occuper donc dans makambo ya nzela oete président aza président ya biso nyonso na Congo. Mais il faut atala pe donc ba commune mususu donc ndenge ezali tala na lokola biso na Matadi Mayo to sala boete. Mais il faut ye asuki kana prince awa côté boya kota te pona nini na kota te donc côté batu bazala te batu bazali. Mais il faut kota atala donc lolenge batu ngo baza kuna nzela eza ndenge nini. Papa Mbote mama kombo nani komanga Joseph Kimbongo. Vous habitez à Matadi Mayo? Oui. Vous habitez à Matadi Mayo. Tout ce pays comme on a quand même n'engue pas filmer le soir parce que problème à ma cas c'est ça normalement awa eza premier les boulots les boulots za mon côté na koloba donc nzelo nyo c'est kangami mabulu na mabulu moya ko lekala choses parce que ezalaki na projet bacha banzela musukuna matemeza kana sorti moko. Le col est katani boye bate belé bazo bima bazo kende et bien beaucoup zo tika la vie parce que nzela ezate. Alors le boulot oye bomé bate belé tina moi le muso bazana se ma belé na babimité. Pero moko président ya kana le colo maye provoquer pour aye bukan. Alors bango bato ba yambeke fala ba memage awa. Ba meme awa te asuka le colo saka pe minute belé te azo nzela zongi banda zonga bana kato sa le fort ba kundi kuni mituke bando leka. Sikota ngumbula mi bale ye e kase awa. Et bleki se maiti awa maeleki tina senzelo nyose kangami lelo kuzo senga sikoyo président so ko yate me azana bato yo balandaka ye po batala ka makambo ya mboka makambo zaka pona présidente bato bazali même ba gouverneur bazali ba député pe baza koto ba voter bango bazali il fallait ba yaba le kambo ba salis pona kati kuna su de buleza makasi mabuleza soki me balto misato mboko donc sili elinge bukana ba peuple koto yo mai ezali susute. Problème que tu as courant, on va pas bukani pas bukani. Problème na problème donc mboka et baby. Yango to sengi bango o bazali kolokuna baya quand même kosunga de façon que net papa o ya vraiment on a problème makas. Biso pe pona koleka ça pas problème toujours. Et ça problème makas. Yango loka to sengi ba kunde libulu ba bongisa nzela nyo za ko kufa. Eloko moko te mabula makas nzela beneza ko kufa. Nzela za ko kufa donc tozomona ndenge tokosala te tozo se débrouiller kaka na moke malembe de façon que bato bando lekame à part ça en tout cas moyens à shooter il faut bango ba contrôler le gouverneur ye nani gouverneur akoko ya kotala ce ka tala ko pesa rapport na gouvernement ce ka pesa rapport peut-être bako ça misalo de façon que ba peuple koto pe bazwa kimia. Merci beaucoup papa. La route nationale, il y a l'érosion. Tozo kati sara pasi ma ezali susute. Papa na biso papa bane belé, papa fashi pe toto leli. Bosa na biso nzela. Bosa na biso nzela to soufi nzela ezala ki bien makambo to bien makas. Route nationale tango ekata na ki mai ekite biso koto nzela mayo eza nzela o déjà ezala projet ba ko sala biso. Tozo lela la président na biso fashi pe to papa ya bane belé. Yo ngela biso mawa oya ko sala biso nzela o tala nzela ndenge baby. To tala kuna. Dala to kata na komando dineki to komando na frontière. Tata beto président fashi beto. Ku ya sala beto nzila. Ku ya sala beto nzila erozo mu ke baby sala beto nzila ya. Donc oui la beto kiadi, oui la beto kenda. Donc mama kaka deve utuba donc yango kaka. Ba sala biso nzela to komo souffrir ma ezala ka soute pour koma pasi donc to souffrir. Mais erozo yango baby sala biso nzela. Bakonji bazali te oyo bazosunga biso tala bandeko ibele bazwa passion bazana ishika kokende te banda prince katanaki na lelo tushiri kokoma na ishiko isengere bakonji bacha biso nanu maboko awo na nzele Matadi Mayo batu ibele bazala ikoto bakimi toko kende wapi
biso tolembi mbongo eza te okende kusomba lopango wapi soki leta boti biso maboko te ya kusonga biso na nzela ya matadi mayo tokozala wapi eliga na biso leta nde tata na biso net pachi beto ye numero 1 ye republique soki azolandela likambo te bazotala kaka nzela ya prince isika bagenda kuzoa mbongo na bango na matadi bongo awa na nzela ya matadi mayo nani akusonga biso leta il faut abattre na niveau nyonso population na ye izadi ikozala esengo munene tango awa tozokuzuwa ata moko te izala depute izala burgomestre ya Mongafula azokotermina ishiko ya nzela oyo te shiko biso tokusuka wapi na bana tokende pai wapi leta talila biso likambo wana oyo ezosalama na nzela ya matadi mayo mwaye kutambola eza te tobandi kudeburie banzela soki lobi mai ebomi lisusu bato leta ye mais eloko mpenza ezali kotungisa bamboka na biso donc vraiment ezali vraiment mpasi mpona makambo ya nini ya makambo ya érosion donc nayebi te soki eza nini oyo ezali kosalemela ya biso awa na kati ya mboka na biso ya congolais awa na commune ya Matadi Mayo donc toza kote ya nini ya venir ya Kisempia donc tala nde makambo ndenge érosion ndenge makambo nde esalami babiloko ndenge ezobebela biso awa bandako ezobukana makambo na ndenge ezobebela biso awa donc tovivre na ndenge akimia ezali te tozosenga kaka bapeuple gouvernement donc tosengi na bino ete boya koede biso mpona makambo ya érosion oyo ezali koderange biso papa nde bazobongisa likolo kuna bazosala bien mais koto oyo eloko moko te papa tozoyoka pasi na makolo oyo pokota na mbulungu wana eza pasi nanu mai batyo mai ebukani mai eza te courant eza te do tozala peza na pasi peza papa na ngai nzela eza te totamona na pasi papa na ngai kuna nde baosala kitoko mais bakita mpe koto mpe basala mpe tobonga mpe biso nyonso papa na ngai tozonyokama mpenza pasi eza na kati ya mboka ya Kongo eza mboka na biso fo tobongisa sikoyo bozosenga nini tosenga baya kosunga biso papa baya boye baya kosunga biso mwana nanga baya kosunga biso tozopona pasi baya kosunga biso papa na ngai baya voilà wana pena bazosenga tozwa bamama na biso bazawa ebele baya nanu koloba mbote mama voilà susi na bino mpona mboka na bino mayo biso susi na biso mpona mboka na biso mayo toza population munene na kati ya mayo lelo lobi bakosenga lisungi ke biso to voter bango baya kotala na ndenge to vivre na kati ya mayo mai eza te soki presque 4 mois mobimba biso to souffrir na kati na nzela ya mayo bana nzela ebukana bayaka kobwakela biso kato mwa bazero moko ya mike ti siko babwaki lelo lobi bakei une semaine après une semaine baya kobwaka camion moko bakei donc ça suite baya kotalela biso likambo oyo eza likambo ya biso population te mais ezosenga sikoyo lisungi ya leta aya kotalela biso nzela na biso ya Matadi Mayo toze ebele mai eza te bato tozobima tozosenga lisungi ya gouvernement eya kosunga biso na nzela ya mayo toza na population munene mais baya kotalela biso nzela ndenge ebukana bandeko na biso bakufa bandako ekenda sikoyo bazotika biso kaka boye toza na susi makasi batalela biso penza likambo ya nzela Matadi Mayo toza na susi makasi nzela oyo yango nde toyaka kolukela bana eloko kolia bapapa mosusu misala eza te sikoyo batikeli biso nzela ya kobukana tokosuka wapi papa toza na susi makasi mokonzi ya mboka etalela biso likambo voilà tozwa nanu bandeko ndeko bazonza bozwa nanu bosola na bamama mbote mama mbote kombo nani nga kombo nanga mama tete naza kuna pota munene nde naza botala charge ne na mimi moya koleka na nzela eza te moya koleka na nzela eza te na charge tala poso na monde na toki na koka te na kwei kutu na libulu wana papa lukela biso solution tala nde to voter tala nde to lati monde to lati mai oye boma biso na ndenga masekite bana bakufa bandako ebuka na biso bilamba nyonso ekenda batu bakenda to ba musutu balala na église nde to zabu sutunga nde na telemi na lala na église esika ko lala ezate esika ko lala ezate papa lukela biso na solution alukela biso solution bote papa mama na ngai bote papa kombo nani
Kombo Placide Ochudi Mutetela nde kwa Lumumba. Ça habita Matadi Mayo. Na vandi pe na sombi lopango. Mais loko na moni Matadi Mayo ezana mutu alingi Matadi Mayo te. Président nazo salere population dans kati kuna. Ebele a population dans kati kuna. Masala kanderere. Mais loko na koyebisa bino, bati ka aventure. Tozo réclamer nesiko pona mabele na biso. Tozo réclamer pona mabele. Mutobima awa toko kanganzela bayana minduki bakanga pe batu tina lelo batu bazana boloko. Pona ko kanganzela pona ko réclamer droit ya nzela na biso oyo. Maezate kurakutu nzambe kaka nda sungaki pona poto ekei oyo. Ne kure katana te. Mai tozo somba bidwa 1000 ya mai 2000 francs. Nakati mulangi ya mai oya bato basomba kasoki 500 francs 1000 francs. Mais ko yebisa ngai soki ko voter neti ngai yawa mutu ako ya epa na ngai ko voter likofa kozwa akondima te po nayebi ke tozana eti ba réfugié biso bato ya mayo awa botika koyaka na biloko oyo tokoya koyoka pe kanda tu mususu to buki yango pe to tumbi. Merci beaucoup papa. Botika kosalika biso ba aventure ya bongo. Mbote papa. Mbote mama. Kombo nani? Kombo na ngai boko bangulu etonya. Osa habita Matadi. Donc na habita. Na pe na lupangu na nga. Na soba pe lupangu na nga. Nga bena ndeka Mobutu 100% bena mungala 100%. Et logo ezoleka na kati ya Matadi Mayo to comprendre te. Ba konti ba yebi Matadi Mayo te so totali ke se ba konti ba yebi Matadi Mayo te. Bandaka la tango Mobutu soki ezalaka lelo yombe Matadi Mayo eza boye te. Ebele bakoya kaka to voter bango so to voter bango azwi bavoi na ye akosala vie na ye. Mais na minute oyo eza na eta yake to voter bango eloko te banda nzele katana mai eza te circulation ya bato eza te vie ekomi pasi na Matadi Mayo tomonaki ebele bayeli biso bamachine tozwi bacarte mpo ke to voter bango soki basaleli biso eloko te tokovoter bango te. Donc baya kobongisela biso nzela batiela biso mai Matadi Mayo ezonga ndenge ezalaka eloko te soki mbula ebeti ntango mbula ekita boye alekati ezi bamapanga bato yo moko mona eloko te bazoya mutuka moko mituka mibale bayobwaka yango mabele apamba ekosala nini oyo ekatana boye esalaki mabele sikoyo so batie mabele yango ekosala nini eloko te gouvernement batalela biso eloko oyo soki bayebi Matadi Mayo te la ça va mais nde bayebi Matadi Mayo batalela biso eloko po eloko te bakotina mituka mibale mituka mabele mabanga te eloko te bamwelo te batindi mabele ntango mbula ezoya na pression ale ebuki yango yo moko bomoni déjà mamapanga batekei Matadi Mayo souffri donc gouvernement batalela biso eloko oyo. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Non, l'État congolais a boaki mabelete, l'État a négligence. Eloko wana eza ba individu ke moi ba fona bango ya mike nde bazo sala pa ba boaka biloko na parti ke population aye bandenge ya koleka po na kati ya quartier Matadi Mayo vie ekomi pasi. Soko zo jimoko bo ba teka ngo na 700 francs, 800 francs. Mais eloko érosion oyo eza na capacité même eza négligence na bango moko. Même gouverneur Ngobila poko kunda érosion oyo ube balabala oyo eza eloko muke. Mais eza négligence na bango o bazo sala. Pour le moment biso siko population ya Matadi Mayo toza ko se préparer, il faut to bimana balabala. Et to bimana balabala pas to revendiquer. Mais eloko to attirer eloko to beta c'était na Bugumesi to kota ya sika. Pourquoi eloko ya liboso to bimaki na balabala bakangaki 5 personnes. Mais si ko la population azo revendiquer ba droit na ye bazo la population bazo kanga. Pour le moment de là oyo to souffrir makasi. Tous les candidats à députés ils ont parti politique et tout wana Matadi Mayo iko kota te. Pourquoi population ngeza bwana minute yo ma ezate kure ezate njele eza mabe. Mais na minute yo nde population azo bundaka muke par rapport que mais gouvernement na biso a sala ben fort qui a des façons que njela oyo esala eza manque à volonté puisque côté de ville eza mbongo te poko kunde érosion plus de 300 000 dollars eza muke mais gouverneur Ngobila a sala ben fort a kita siretea mona ndenge babita ke ya Matadi Mayo ndenge bazo souffrir. Merci beaucoup papa. C'est là déjà parce que premièrement population eza na maïté
tozoloka mai musika na matadi kebala mai ezate érosion ebomi bato soki ke pona obongisa l'état ayebe ke bato bazalaka na matadi mayo na ba député mais base baya mais bazoya te tala population de tama makolo donc tozo souffrir transport kokende musala kozonga butu moi pe ozonga 20 heures ezate donc ozonga 20 heures te faut ozonga avant. Donc, le problème, c'est de déplorer que non, il faut que le gouvernement a ça noki, avec la population basée à Matadi Mayo. Donc, les gens locaux, na province, les gens qui chassent. Merci beaucoup, papa. Souci on a nazanango, ya liboso c'est toloba, mais basale est l'autre côté. Au moni biso soki tozui choc yoyo à partir ya ba chino bayako ningisa awa na campem pona nini ba terrasse batia ya mikie soki batie ba caniveau minene mbele tozwa choc yote bato soki bakufaki awa pona bango bayeba ningisi place wana tala nanu ba terrasse ba saleli biso ata mutu kutu bakokundile na terrasse wana te. Yango biso tozana souci boya bobongisa place yoyo po place yo yango ezosala biso passe papa Fati yo telema yo biso toza yo nozana biso tozana sima na yo po biso soko zobongisa te biso siko tokozana sima na yo ndenge nini na ba député bazoya boya ko soutenir biso awa soki boya ko soutenir biso te député moko te biso to ko voter te po pa na biso parce que eza mabe mayezate tozo souffrir tala nanu ndenge ezali ata bino moko botala nanu ndenge ezali tokufeli batebele awa souci wana eza nanu na mitema menzela po tokende totambula transport ezate soki mbule beti awa moyo leke ezate na sengi kaka papa Fati yo telema comme tel ozana souci ya Congo oyo telema osala misala soko sali misala biso tokozala na sima na yo peuple ya kolanda yo kaka mais soki ozolanda oyo te biso moyo tolanda yo ezate po bashia liboso bashino bayeko bebisila biso penza ba chino ba yeba bebisi penza nzela ba yako bebisi la biso fale bozwa ta batu mususu ba yeba sala nzela dark bino bozongisi ka bango ba terrasse tala awa mutu kutu bako kundono na terrasse boyete biso to sengi ba ya ba bongisa nzela po biso tozala bien awa tozala kitoko tozonga ndenge tozala ki liboso tozangi mai Nento zabo ya mundi ba poto oyo kala mingi te elinge kende to lingi tozanga lisusu souffrance ya courant et pourtant tozoyo ko koto e bana mikie ba tomboki ba merkin ba rabi ba sosisio biso kutu to yebi bango te tozoyo ka ba komona ya la kana poto ndenge nini komi lisusu awa o meki kaka ba papio o ye retard ba papio bongo na libulu oyo ba utai ko boma mutu awa ba tang mususu bo yebi te me ba ya ko boma mutu ba bwaki ke awa po libulu eza awa liboso tangu nzeleza la kabien makambu wana ezala kate bana biso bana batelemi na machete ongana boti na sumbilelo ya telemi langa na lisheti ya komi amerika akomi sosisio bosala makasi bosisa biloko wana biloko biso tozana ngo susi yango wana merci mboka na biso ndeko bazonza totamboli na bino elongo kino to uti tokei boyoki ne bandeko balobi bino liloba na bino ozala nini pona bandeko bazolanda biso pe émission na biso ya mboka na biso. Matondo mingi ndeko kikula na ndenge totamboli lelo na kati ya Matadi Mayo esali pasi epesi mawa mais o biso tokosenga na l'état congolais boyoka peuple Matadi Mayo mawa bazo souffrir Matadi Mayo en danger ma ezate courant ezate batu mabe bakomi ko batama na mabulu donc bolukela bango solution bosa quelque chose pour na peuple ya Matadi Mayo otongaki total sabino yango wana ndeko kikula tozongise bino manaka. Voilà wana pena ezalaki ndeko to salaki na bango mosala pona mokolo mwalelo boyeba ke population o ezo souffrir lokola ba lobby ba boyoki ndenge o bango basengi ekozala pe malamu boya na lomba parce que avril bambula ya avril elimbisaka te wana tokomi na suka ya émission na biso mboka na biso o wapi bozala penze ebele tokolakisa bino biteni biso pona yango kasi pona mokolo mwalelo biso tobendi pena suka tokozongisa bongo matondo epai ya ndeko kwaku maisha o wapi basungaki biso kuna na sima matalatala pe bongo ndeko Mansadila mbala lisusu wana na tozalaki tokambimaki wana na ndeko Nkumu ngala pe bongo ndeko Ndombele Botale biso na bino tokutana mbala ya sima matondo mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko Africa, Bokana Biso,
tozala ndakisa na Afrika na biso. Bana Congo tozala mayele, bana ya Afrika tozala mayele.